Président et Conseil européen Charles Michel, na président il y a Union africaine Félix Antoine Tshisekedi basali point de presse conjoint mukolo alelo balobeli guerre na est ya République démocratique du Congo na soutien na bango effectif na masolo ya gratuité et enseignement. Quelques temps après, les deux personnalités ba inauguré deux bateaux destinés à globaliser fleuve Congo na port ya SPT. Chaque 29 avril, le monde entier célèbre la journée internationale de danse kakapona kobina na buzobate kasi danse pe lokola facteur ya koti kanzo tokolongo no population ya Kinshasa mokolo lelo ba pesi ba idée na bango sur conflit ezali entre équipe nationale ya RDC na Gabon pe balobi ndenge nini masolo esengeli kosalema CAF esengeli atika maseki atika baje a respecter loi bazongisa République démocratique du Congo na Coupe d'Afrique pe tobeta Coupe d'Afrique na malembe pe tobima lisusu ba champion d'Afrique. Bozali ebele ya kolanda KNB News ozali chaîne ya liboso epesa kabino ba information en continu kasi na lingala tozali na plaisir makasi ya kokuta na bino sur lelo. Quelques rebelles ADF ba kufaki na affrontement o salamaki na FARDC na manana na Sud Kivu et le kana kindenga nini ba détail na reportage na Tansiata. Ba perte en vie humaine ezalaki enregistré suite ya ba affrontement opposé ba élément ya FARDC forces armées ya République démocratique du Congo na ba rebelle ADF na Kanana pembeni ya Alungupa localité ya Kilia na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu na journée ya lobby mercredi 28 avril 2021. Bilan oyo soki etikali controversé ti lelo jeudi 29 avril au courant ya ba premières heures ya Tongo chef ya localité Kilia azali ko avancer bilan moko provisoire ya des rebelles oyo ba bomina armée nazali awa na Kanana liboso ya banzoto mibale oyo ezali sans vie ya ba ADF oyo ba bomaki bango na ba élément ya ba FARDC ezali bongo ba vrai ADF nazali ko confirmer yango pe batu nyonso oyo bazali ko ya komona yango bazali ko confirmer pe lisusu tozali na ba blessé na rang ya ennemi ebele to constater que ennemi akimaki na ba corps mosusu oyo esi ezwaki masasi na kati ya zamba tangu tozali ko sala ba recherche to kutani pe na ba eteni ya banzoto ya batu oyo ezalaki abandonné ndenge Milikidogo Willy chef ya localité oyo atalisaki na presse locale armée pe na ngambo na ye azali ko confirmer information oyo sans pourtant kopesa plus de détails. Ezali confirmé ba élément la biso ya FARDC ba riposta qui contre attaque moko ya ba rebelle ya ADF na Kanana. Pour le moment, fouille ezali ko continuer pe bientôt to ko communiquer bino bilan définitif ndenge lieutenant Anthony Mwalushai porte-parole militaire ya secteur opérationnel Grand Nord à Lobaki. Et sengeli pe ko noter que pour le moment kimia e bandi ko monisama na ba agglomération oyo pe ba activité économique kozonga à la normale na se ya contrôle ya armée congolaise na biso. Kasi na ngambo mosusu au total 1564 vaches o ezalaki pillé na ba rebelle suite na ba affrontement o ezalaki rapporté récemment na haut plateau ya Uvira yango pe ezalaki récupéré na ba élément ya ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC. Cérémonie ya remise ya bangombe oyo na ba propriétaire na yango ya communauté Banyamulenge intervenant qui mokolo ya lobby mercredi 28 avril na Bouerega na plaine ya Ruzizi. Selon capitaine Dieudonné Kasereka porte-parole ya armée na partie sud ya province oyo bangombe oyo ezaki récupéré après ba patrouille ya ba combat oyo ezaki organisé na armée loyale autour ya ba village Bijojo, Rurambo, Kaololo pe Kashama na ba haut plateau pe moyen plateau ya Uvira.
Objectif ya ba patrouille oyo ezali ko sécuriser population peko soit ba disposition pour un retour. Il y a plus de 3000 déplacés oyo bazali abandonnés na ba village suite ya ba affrontement. Durant ba patrouille oyo 1564 têtes ya ba ngombe ezalaki récupéré, sécurisé, pe canalisé depuis zone de conflit ti na Bouérega et sika wapi ba déplacé bazwa ki refuge ndenge a expliqué ki na communication moko asalaki na presse locale. Pe les sources sengeli ko rappeler que depuis ba affrontement où ezali ki signalé le jeudi 22 avril et l'équipe na ba haut plateau ya Uvira plusieurs bétails, c'est-à-dire bangombe banyama ya ndenge na ndenge ezalaki pillé na ba rebelle oyo bazali en conflit. Banda ko mususu ezalaki incendié. Pe 3000 personnes ba abandonnaki ba habitation na bango pona ko banga ba atrocité oyo pe bakimaki na ba village mususu pona ko se sécuriser. En entendant bazali toujours ko yebisa na population été soki ba découvrir to ba yoki lisolo moko ezali suspect ba salaka toujours signe na bakondi ya sécurité oyo bazali ko gérer région pona sécurité na bango. En entendant bazali toujours ko rappeler pe lisusu na ba groupe rebelle nyonso oyo basinaki ba corps ya kimia peko tika ba désordre neso bazali ko sala ba respecter yango po sinote soki ba kutani na bango na nzela ba ko subir sort oyo ba ADF bazali ko subir actuellement na partie est de la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Point de presse, il y a le président du Conseil européen Charles Michel, le président de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Salamaki Mokolo Alelo Kuna Balobelaki Masolo la guerre à Est, Masolo la gratuité d'enseignement, pe Masolo ndenge na ndenge ba détails pe explication pour un reportage à Nathan Siata. Président du Conseil européen Charles Michel a komaki na Kinshasa depuis le mercredi 28 avril 2021 pe le jeudi 29 avril ayambamaki na palais de la nation et sikawapi azalaki na tête à tête na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sikawapi babetaki masolo ndenge na ndenge mingi sur appui ya Union européenne na présidence ya Union africaine pe ya RDC kasi na kobima na bango na audience yango basalaki conférence de presse conjointe et sika ba répondaki na ba question ya ba journaliste oyo bazalaki wana quelques questions et posamaki ndeti ya sitting ya bana oyo ezo salema na Beni na province ya Sud Kivu pour na ko exiger présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pe départ ya MONUSCO. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'abord alobaki ki azali ko compatir na pasi oyo bazali ko vivre chaque jour pour être en tant que papa azali ko comprendre souci na bango kasi asengaki na bango batika ko s'exposer na ba intempérie po na temps oyo tozoluka ba solution efficace présence na ngai ezali solution efficace te pour na problème ya insécurité na est ya République démocratique du Congo nazoluka ba solution efficace pour na ko résoudre de manière définitive crise oyo ezo régner na est ya mboka na ngai na likambo etali MONUSCO ekende président Félix Tshisekedi alobaki ke ba jeune bazali emporté na ba émotion pe nazokanisa ke ezana ba manipulation ya mikolo mais il faut toyeba ke MONUSCO aya na République démocratique du Congo lokola partenaire pona ko sunga biso ko silisa ba violence ko stabiliser mboka mais mingi pe ko protéger population nazali ko comprendre souci o bazali na yango kanda o bazali na yango pe ralbol na bango suite ya ba violence nyonso oyo ezoleka kuna mais ezali MONUSCO tende ezali responsable pe esengeli toyeba ke MONUSCO azawana pona kosunga biso pe ko accompagner biso na ba effort oyo tozali ko fournir nakanisi ke en tant que papa mais lisusu en tant que chef de l'état na komema solution ya solo na problème na bino na yango bozonga na bandaku pe bozala lisusu manipulé na mikolo oyo bazoluka ba position politique. Côté ya Charles Michel asepelaki d'abord na accueil ya président de la République pe ya ba congolais nyonso pour la visite na ye awa na Kinshasa alobaki que à travers visite officielle oyo na Kinshasa lisusu aye kotalisa soutien na bango Union européenne pe ba pays nyonso bazali ko composer yango na ndenge balingi ko mema na ba institution pe na engagement ya chef de l'état soutien na bango pour na ko relever ba défi
oyo nyonso ezali na République démocratique du Congo, surtout pour la situation ya sécurité na est ya République démocratique du Congo. Kasi na likambo etali gratuité ya enseignement pour yango pezalaki parmi ba question oyo pozamaki na bango deux personnalités bazalaki clair côté ya président Félix Tshisekedi alobi ete gouvernement Sama Lukonde et ko mobiliser plus de recettes pour la effectivité ya gratuité. Kasi lisusu bako veiller à ce que ba détournement oyo euti ko salema na gouvernement Ilunkamba et salema lisusu te. Na même question côté ya Charles Michel Yepe alobaki que côté na bango bako tia poids na cadre ya coopération bilatérale bazana ba secteur oyo ezali ciblé pour na ko soutenir notamment enseignement na République démocratique du Congo. Après conférence de presse yango président Félix Tshisekedi a accompagné qui hôte naye Charles Michel na Jeep naye et Sikawapi abimaki na palais de la nation puisque bazalaki na cérémonie mususu oyo ezalaki prévu après Awa Kinshasa et l'équipe partout. Deux bateaux ya balisage na fleuve Congo ezalaki bongo inauguré mokolo lelo oyo sikani ni président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se rendu sur place elongo na Charles Michel bolanda ba détail na reportage oyo. Après conférence conjointe entre président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président du Conseil européen Charles Michel, cérémonie à mibale ezalaki bongo awa na beach ngobila et Sikawapi cérémonie mon nene ya inauguration ya deux bateaux baliseurs pour na kosala musala na fleuve Congo liboso ya bakonzi ndenge na ndenge ya gouvernement Sama Lukonde ye moko premier ministre azalaki pe quelques ministres ya gouvernement na ye ndeti ministre ya transport Cherubin Okende, ministre ya affaires étrangères Lutundu Lapala bango wana bazalaki wana pona ko assister na cérémonie oyo. Après mise en place oyo salemaki ba discours ndeti ya directeur général ya SCTP, ya directeur général ya RVF, ya ambassadeur ya Union européenne na République démocratique du Congo, pe ministre ya transport oyo basalaki ba discours na bango après ba invitaki président de la République na président ya Conseil européen pona ko procéder na inauguration pe coupure ya ruban symbolique na moi visite pona kotala ndenge nini ba bato yango et salemi bazwaki ba explication et pas ya moko ya ba commanda ya SCPT oyo ba kotambwisa ba bato oyo pona ko s'enquérir na situation nyonso ndenge musala e ko banda ko salema ba bato oyo mibale musala na ngo ezali kolongola ka zelo na kati ya ebale po boyebi ke soki zelo ezali kotonda na mai ezalaka pe moko ya ba cause oyo esalaka ke soki mvula ebeti mai et déborder pe et déranger population. Donc musala ya ba bato oyo ezali kolongola zelo pe mai écoulé normalement. To kanisaki bakondi ya SCPT bakobatela ba bijou oyo pe ekosala musala na ndenge elongo bani pona bonheur ya population congolaise. Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République a décidé qu'au na est ya République démocratique du Congo kasi population ya Kinshasa bazali pe na vie na bango pe makanisi na bango à propos ya likanisi oyo président le mokolo lelo bolanda ba détail bazali bongo na micro ya Hervé Zaka. Président Azam Mukozi basali sakeri kamuna makasi te ile bana ya lobi ebinga salela yango siko akosala yango kan etanika ka yemoko akoko kendelelo akokendelebi akokendelebi kuna akoko kisebe bana ye me ko bete kaka lelo ye yaka te wana bazo beta libanda bana bazonga classe bafanda kolera bango ese yeku ya mina mato ya Mukozi ata nzambe na likola sa yeku amoni ko sala bango président a pu finir par kokoma na es avant kuta koma kimye ko ya bakubanda beta maboko ko sepela ye na na komite baba ko ya baba ko sepela pe ko leka makasi mais ce qui ko insister ko koma nete le boko moko amulile za sima les autres la bango nete ça le délicieux mo boye président aya te ezalaka bongo te bazala kimia bakota classe batanga Mukozi aza na programme na ye programme pe ezaka ya pona bolamu ya bango bakosepela lobi bango bazelaka bazonga ndako ya baboti na bango ekozala ndenge bazawana bakindi bango epa bato mosusu
que base la kaka wana poya yoka aya non et ça la makate alors que papa mokonzi azali na tana ye lokola lobi balambo na ye oya lobege soto mouton basala silite mais comment kere kusele ko ekosila bango bazasile ekosila parce que aza déterminé que kere est sila libele yoka mate bango pe bazo na tso de sala bango na est personnellement na zomona qui appelle les bien parce que moi le soka azali ko la papa va kana intervenir mais lokola azali pour la république il ne peut pas parler comme ça de qui ne parle na ye ya ko dikande solution pourvu que qu'il ne contre un cas jambo kawana président yebo ko kanato parce que le président de la République c'est comme c'est une institution et les alliés les commandant suprême la solution pourvu que bana base la calme ça veut dire que la force est intervenir à mettre qui na bana la saison mais d'avance que le chef de l'état ça la solution mais dernièrement que là en France ils se sont mis d'accord avec Macron pourvu que va mettre fin de l'économie donc Macron en dit qu'il peut à côté la force pourvu que Macron reste parce que c'est encore des comme c'est un problème il y a terrorisme c'est terrorisme même à États-Unis avec d'accord qu'il faut le qu'on a balanda comment parce qu'on ne peut pas accepter que RDC est habiter dans le cadre d'Afrique donc je pense qu'ils se sont mis d'accord alors dans la Kim que la bonne solution parce que le président a la lutte pour avoir commis des gens pour nous de temps à l'autre avec le matin comme la sécurité qu'il faut en mettre est la sécurité totale. Chaque 29 avril, le monde entier célèbre la journée internationale ya danse. Mabina kaka pona buzoba te kasi pona bokolongo no banzoto ba détail bolanda na rapport à signer Naomi Mpila. Comité de danse internationale en relation à UNESCO ba instaurant journée internationale de la danse. Août 1982, date le 29 avril, ezali dédié le kola Journée internationale de la danse. Journée ango ezali ko commémorer anniversaire ya Jean-Georges Nouvel, créateur ya ballet moderne. L'occasion chaque année, message international des arts rédigés, n'a pas personnalité de la danse mondialement reconnue. Kasi objectif ya journée ango ezali ko réunir monde ya danse, ko rendre hommage na danse pe ba bien fait na yango na ba société humaine. Yango ezali susu ko célébrer universalité pe ko buka ba barrière politique, culturelle pe ethnique. Ko rassembler humanité tout entière na amitié pe kimia autour ya danse. Tobo sanate que dans ces alliés expression et ba culture ya ba peuple pe ya bikolo lokola chaque peuple azalaka na culture na ye ba misusu ba utilizaka ba danse na occasion ya ba fête ba misusu pona matanga kokabola mawa pe bongo na bongo danse ezali pe exercice physique ko pratiquer yango à tout moment et ezali peu bien pour une bonne santé. Na kati ya danse tozali pe na ba danseuse professionnelle to ba danseur ba oyo basalaka vraiment danse lokola profession na bango pe ba kendante sango na mokili mobimba danse ezali eloko ya malamu ezali kolongola stress pe ezali kopesa ko moto à se réjouir. Vive le 29 avril, vive la danse. Kinshasa et l'équipe partout. Chaîne Nabino KNB News elingaka toujours pour servir population. Toloba to pesa rabino ba information en continu na lingala surtout pe ba analyse liberté d'expression surtout na émission Nabino bitambola tambola bo s'abonner massivement na chaîne YouTube KNB News et sika ba émission nyonso ezali kolekana déjà ba détail bo landa ba extrait oyo na lobi boy toto sabato bazo kamba musala po musala kende liboso to sepela na gouvernement Samuel Lukonde Jean-Michel et puis eloko na osenga na ba congolais biso moko to lingana nano bolimbisa ba congolais to lingana parce que bato bazo komela ngai na komi ko bella nazo ko kolala te obimia wa ozongi transport ekomi 1500 poko makitamo magasin poko ne kola esiko lalaka na ba ipene wana ekomi ba 3500 10000 ngana nina lo babo to sungana nde na moi mutu mwa komelinga wa azape membre EDPS akomelinga alobile ki makambo so lobeza ya solo kulutu na ngai bokoni kulutu bokoni akomelinga na DGDP alobi Célestin Bokoni alobi IDPS bato maele baza Célestin Bokoni merci
natangi message na yo abi bato IDPS ba économiste baza bato nyonso alolenge nyonso alobi bajimu kende basali pe ba chaîne ya TV baza bato mayele ba Augustin Kibasa baza lelo nazo bisa peuple congolais samedi na bandi musala ya koloba vérité na fréquenter ba ministère nyonso pour état de santé ba ministère na bana ko passer yango na télévision Kambe News de tolobaki kake bolobaki IDPS bato mayele baza te bon so obi juriste za moto mayele te bobezaka bato à droit non ezali bazana philosophie ya brute bazana philosophie ya ko transmettre message na peuple en live en direct na litoy bouche à l'oreille na sengi le peuple congolais bolimbisanga na tangi bino sote bande kona bobenga partout mama Lola monsieur Jean-Claude Yale mama Tessilia Yale na petit Thomas JC Yale bolobi na moni ba message na bino mena otanga te za émission politique na pesi bino ka mbote bo s'abonner oyo mibali ya ndenge nini bazalaka bozalaki malamu na mwasi ozwele musala tango bokabwani okomi koluka alongwa na musala wana mibali ya bongo bazali na Kinshasa bogondima te bolanda ba détail na reportage oyo. Être humain azali animal social toujours obligé à vivre dans la société. Au cours ya parcours na ye na société être humain nyonso azalaka obligé à tisser ba relation pour la bonne évolution na ye kasi parmi ba relation yango tokuti relation na fraternité ou ezalaka na famille tokuti relation amicale ou ezalaka entre ba amis kasi tokuti pe relation amoureuse ou ezalaka entre deux être de sexe opposé ou bazali amoureux l'un de l'autre kasi en général relation amoureuse ezalaka liée sur ba objectif pe ba base batu ba mipesaka entre les deux partenaires. Mingi na jeunesse congolaise to kinoise tomonaka corrélation ya bolingo ebandaka malamu kasi esukaka toujours mabe yango motuna etunami mokolo lelo est-ce que ezali normal que moto abebisela ex na ye musala atako ba privilège oyo azwaka na nsima na ye pendant que bazalaki ensemble et malamu kina otolere comportement na te parce que eza déjà famille ngana yana bon souci mbete bana kati lelo maso na bongi et après avantage ya bana yana tobota est-ce que na nzwa bana yana pina soin ya malamu kina otolere te bato basala bongo o bakinda kufunga bato eza malamu te pona ngai bongo ya ko ede mutu te mutu musuto edaka toyebi famille te boyebi te ozi te na musala ndenge atinga na musala kwa asemeki na ye asala kaki ajinga kwa mutu mususu atinga na musala eza malamu te soki ozi otie mutu na musala ezaka lipambo nini nzamba lekisi wana pana ye po pambola ye po asala te eza raison te soki tokabwani ndeti azwanga musala wana na nsima relation mpo na ndeko na ye oyo tokaba mama ebeloko biso tokaba na ndeko na ye te motema ya bende ndeko ye kosala ke ya kende afunda nga balonga na musala me moto nazosalela soki amoni ke na otravaille bien na otravaille na mayele na ngai akoki mpe kotika na ye ngai aolanda maloba na bango te parce que motu na nga nde moto etravaille mpo bango baosalaki motu ya mabe mpo bayebi ke pete nakoki kozwa motu mosusu motu wana kobeneficie na nsima mosala bango bazwila wana naye motu oyo nazwanga na mosala soki atali ke nazotravaille bien naa na problème te jamai koolongolanga soki atieki motu ya mabe te aolongolanga te ezaka mabe ke yozwa décision okelongisa moninga mosala mpo aboyi ndekolo asala yango te kose mwana opesi basala yango te mpo eza bien te batika nzambe ye moko ajuge mutu wana okwa bakabwani me bolamu wana mutu wana mpe banotari oso na wana mosala wana eza mpo na famille tel oyo nalekaki me wana ezaki motema mabe ki azalaki mwasi onga tovivre na ye na relation na nga napesi ye mosala comprendre napesi ye mosala eza te ke non tinonga ne tokabwani mpo bandeko nanga bakendaka na mosala wana mpona mpo balongola non po omoni mamaka mosusu à travers ya motu eza nzela à travers ya motu ke ntango vi na ye mpe ebongi sentiment mpe eza ya bandeko na ye mosusu mais koma bandeko na ngai bakende kuna mekoloba ke balongola mwana mwasi wana mosala nonona ezaki motema mabe comprendre eza exemple bon exemple nde ezalaka simple ke mwana mwasi avivre na mobali mobali asalelaka mwasi na dépense babiloko nyonso esombelaka neti tongopesa exemple neti ya voiture boye apesi ye ntango bakabwani fo mobali anga kende kaka déclaré na otemanga nasombelaka voiture fo osongisa na voiture nanga ezaki motema mabe odi batika biloko wana bazosala
tant que déjà bazara moi ça mobile asi connaissance na yo et ba connaissance mobile apesi musala batika makambo ni basana eza bien te ndeko yebako mutu azwaka kaka na sima ya mutu ezali nango mobeko ya nature donc ezali important te ya kobebisa reputation atako ba contact ya ex po bokabwana soki esimbaki te na bolingo tika pe tracer chemin na yo po en réalité soki ex mobali to mwasi na yo azwaka ba faveur mosala atako ba relation na sima na yo pe na ndenge na yo yeba ke ozwaka ata eloko moko ya motuya de sa part donc vie ezali kaka bongo soki ya azwaka ya malonga yo pe ozwaka ata leçon ata eloko moko motema mabe to bizali mabe efutaka te soki bokawana bokabona ata kosombelaka elopangu tika bosana et avancer Kinshasa eleki partout. Na compte ya Lina Foot, équipe ya Bazano et gagné équipe ya Jeunesse Sportive à Kinshasa 2-0 et le Kanagi Nengenini ba détail bon dans un reportage oyo ya Nathan Siata. Na cadre ya championnat national de football Lina Foot oyo tobengaka Vodacom Ligue 1 Jeunesse Sportive groupe Bazano a gagné Kimokolo Yalobi mercredi 28 avril 2021 à Lubumbashi. Jeunesse Sportive de Kinshasa JSK na score ya 2-0. Ezala qui na rencontre oyo ya phase retour ya Ligue nationale de football Lina Foot Vodacom Ligue 1 oyo betamaki na stade TP Mazembe na commune ya Kamalondo na Okatanga. Ouverture ya score et intervenaki na première période ya G grâce na joueur Koum de Bazano après plusieurs tentatives ya attaque. Il y a deux côtés, c'est-à-dire ba équipe et ndongwanaki kasi ba joueur ya groupe Bazano bazoki dessus likolo ya bandeko na bango ya JSK. Après ba jeune ya Lubumbashi ba yaki ko alourdir score na 75e minute na entremise ya Likango Mbala pona compte ya groupe Bazano. Au final 2 buts ya Bazano ya Lubumbashi na 0 but pour na JSK ya Kinshasa. Na score oyo Bazano a quitté dernière place et sika azalaki ya Vodacom Ligue 1 pe azali ko compter actuellement 17 points tandis que Jeunesse Sportive de Kinshasa ye a tikali toujours na 25 points na ye Kinshasa et l'équipe partout. Population République démocratique du Congo babandi de kopesa makanisi soki déjà Léopard azongeli na Coupe d'Afrique oyo ko betama nini sengeli basala bolanda bango bazali bongo na micro ya Hervé Zakar. Zama pasi mingi nous avons sous l'espoir parce que tout ce que l'on a dans le waneti tu vas bêtir l'issasi mais je bien okimi donc okimi wana fu obongama okuli mateli ya kabu dans un moment où vraiment on s'est entraîneur wana tigane na équipe na balu profession entraîneur we osenga waza na capacité pour tous ali na ibingi ona ibengete bolongo ibengete pour akifoni lota mais fallait que oya yiko mata l'équipe fallait que a renforcer tout le monde a le classement à Becha tout le monde a kiango tout le monde a deuxième classement na moi qui yomoko entraîneur au Michane ma capacité wana peut-être je kokana oti zama baba le l'équipe zana mais quand on se dit na pesa pe banima musu chance ngana préféré boui soki ki moyen ko zala ba ko tinga ta miya ya zala na ko bingi to lo wazaki batika ta miya ya ko équipe parce que miya ya équipe pour na ya liboso entraîneur wana ba pesa ki ba match et aiki lokola ba mekaye ba match wana nyonso tu wana akoki ko qualifier biso te donc normalement ba match na lokola akoki ko qualifier biso te en tout cas bilan na eza pena négatif donc pour na ngai état que congolais na monaki que il faut que luka expatrier neti entraîneur mususu ya mbele aya wana pona aiba komema équipe na biso oyebi ke RDC eza mboka moko monene il faut que biso chaque fois toparticipaka mpe na bacoupe d'Afrique wana ezali kopesa valeur ya mboka donc toluka entraîneur mosusu
oyo ya mondele akoya mpona nini ayebaka komema biso esika moko ya bien mais mpona entraîneur wana namoni en tout cas bilan na ye eza mpena négatif mpona nga mwa contribution moke nakopesa na ndenge leko asomi na nini na compétition africain mpona biso nani nga toke congolais en tant que person sportif mwa moke oyo akoloba wana ke mpona coach mission eza négatif kokende nini okende koti compétition na biso tozali deya éliminer tozali yango bafight tozali yango baproblème équipe baniveau banini bajoueur bani tomonaki mais soki ke ezalaki ke mpona problème oyo gabo azali nango te tonga tozala qualifié te toza éliminer mais na miko nde bazongisi biso boyesenga mpo likasi entraîneur oyo ya bien oyo aza qualité ya bien oyo bika osala mpe sélectionné ya bien otosala mpe résultat malonga ya teke tokokende kaka kuna bazongisi tokende tobeti tolongo te osenga fo alongwa balikasi bajoueur ya bien batieli biso tosala biso bien makasi donc tozali na mwa barègle technique ezalaki ezangaka te donc ezalaki pene ya makasi tozali na problème ya niveau bataka tozali na bataka malonga te pour la minute oyo esanga ndenge po osala so équipe moko ya bien attaque moko pene ya bien eza solide kaka kokende kuna po bame kosala so barésultat malonga omona léopard défend na biso ya léopard toza yango un an batenere na biso afutamaka bien te yango mona sukasuka ekomaka te oyo soki kopolaki mpona afutamaki bien te mpona zala retard boye mpona zala retard boye mpona zala bamwa boye autant de mois impayé équipe voisin en retard environ edécollé en retard yango moni ke baéchec ya football na biso eyaka parti ya bongo gouvernement na biso surtout ministre ya sport akoti sika azwa équipe nationale en charge à 100% entraîneur oyo république soit fekofa bakosolicite oyo bazwa ye en considération bafuta ye bamwana ye basala ye contrat eza te ke bazwa entraîneur moko boye sans contrat banini ye bakosala mosala fait de compte oyo futaka bien te basala si contrat et puis bafutaka ye chaque mois c'est le contrat nde bayokana te papa contrat eza yango mabe te soki osamo batrainer ya mindele bakate compliqué soki ye memi na gauche yakele na droite alors po soki ozi tozwi entraîner ya mindele eza yango problème te mais acondition de toyeba expérience na ye ya mibale il faut tofutaka ye ntango tozofuta entraîneur étranger omoni awa maladi moko toza yango na mboka na biso baentraîneur ya mboka na biso moko tofuta bango bien te tokobina suka édition ya mokolo ya lelo naki na plaisir ya koprésente bino yango mokolo ya lelo lobi bokokuta bongo na Naomi Pila nga nazalaki na plaisir elongo na équipe technique mobimba koprésente bino yango na caméra oyo ezaki avezaka koto double poumon na régie Timothée Kayembe elongo na Natal Siata mosala ezali kosalema kitoko toyebisaki bino awa nde professionnalisme awa nde tokotikala toujours kopesa bino biloko ndenge ezali kobimela botika la fidèle na KNB News Pambate Kinshasa et l'équipe partout magazine Kinshasa na biso réalité ya